déconfiné. Menangongo YouTube est déconfiné maintenant. Angai. S'abonner massivement à la chaîne Oyo. Mosakoli chaque télévision. Mosakoli chaque télévision. Vous avez besoin de la théâtre ya bien. Bagag ya bien. Ba magazine ya bien. Biloko nyoso ya bien. S'abonner kaka awana. Mosakoli chaque télévision est déconfinée. YouTube est comme elengi. Ngamoro papa woko nazawana. Beaucoup bandaku mona ba comédie ya kitoko. Kaka awana. Estoma nange melanyoso agene ba whisky lelo emeli bombe. Estoma nange melanyoso ba whisky bagene lelo emeli bombe bombe ma kwiti nango compliqué. S'abonnez-vous sur la continuité, il y a Kwiti ya Bombe, Awakaka na Musakoli, chaque télévision na.
tokobosana nzembo wana te nalobi te tokoyemba yango me tozali korapele eske mutu oyo azali na makila ya UDPS azali lukula mutu oyo asambelaka andemelaka Yesu Kristo omona ye yango ti lelo Yesu Kristo nano aye te me tokendaka eglise tosambelaka. C'est pour cela biso oyo tondimela UDPS tondimela tata mokonzi ya école Fati Beton tokolemba te. C'est pour cela toyembaka nzembo wana tokolemba te ata babomie tsheni tokolemba te ata babomie tsheni Félix Anza. C'est pour cela nzembo wana erapelaka biso makambo ebele yango monaka biso chaque jour tozoya kaka ti tokosepela na molende na biso tokutani toyebani tokomi kodiabolize moninga mpe moninga okomi kolanda moninga biloko na bino wana boyi na boyi te oyaka yo moko soki olembi zwa liputa ya mwasi na yo laka zonga na ndako na yo na malembi namonaka eveki muku na alobake bino botondi awa nani amonaki ngai na ndako na ye na ye kozwa ye yo bazoloba tikaki ndumba olingi te tika kindoki olingi te oyo nazopambolama te eza yo moko. UDPS viva okoti na masolo ya politike na masolo ya politike ezali ke tokotosa oyo bakonzi bazolo puisque soki tata mokonzi ya ekolo alobi ifo totosa yango soki totosi te tosala ya pamba tozali na nzela ya demokrasi ya kosengana oyo mutu nyonso azolinga kosepela yango bomoni toboyi kokende kuna tozali awa ti mokonzi akondima tozonga place na biso o majorité nde elobaka base nde elobaka ya bongo te. Ok, président Félix azali bien azali na makasi azali na Kenya alekaki lobi awa kuna some ya monene ezosalama kuna some wana ebandaki lelo nazoyebisa bino na likambo nalobaki ntango nautaki matanga kuna natunaki bino mutunake na baguverner toza ata na moko te basenatere moko te toza mpe na badepute ebele te na baministre me toza na tata mokonzi ya ekolo ye moko twazosala mosala nde bongoni lelo bolanda ubie botuna bato balandi succès Fati Beton aza nango na mboka ya Kenya kuna me awa yo ozomona ye motu pamba o azosala te Félix aza na kati ya kosala mosala epuis nalobaka chaque jour politiki ya Félix bamindele ti sikoyo baluki yango bazwi yango te bazali koluka toza koloba te oyo politiki tozo comprendre te. C'est pour cela bomonaki bakangaki François Beya ntango bakangi François Beya biso avant bakanga François Beya bamosusu basiliki koma azobimisa bamandatere te eboyi na boye bilobela oyo azozela Kabila nome ndenge ekomaki seri ya premier ministre Samuel Lukonde o azozela Kabila pesa ye premier ministre yango bilobela mpe ebandaki koma azonome bamandatere te boye na boye ebelebele ntango Kaleve akimi o place ya Kaleve eza vide efaci azozongisa motu te sukasuka faci azongisi motu awa ntango bakanga François Bey ebandaki lisusu me lelo awa boyoki bino nyonso na bilili puisque toza na kati ya capitale ezala bato oyo baza na bavillage ezala bato oyo balanda biso na poto partout balandi yango. C'est pour cela tosepelaka na bana na biso oyo bazosunga biso makasi na biloko oyo nalobaka yango metereprise eloko esalaka biso ezali biloko oyo yango président autaki konome place ya François Beya anome kombo ya papa non Kasate pardon UDPS viva place wana banome oyo toyebi Gilbert Kankonde oyo azalaki ministre ya intérieur nde ye mutu banome place wana ya François Beya place wana bino na biso tolobaka yango toboyi te
ezali baposte moko président akonome mutu na ye ezali te baposte ya pambapamba malgré François Beya asalaki bisala sana mais yango bomonaki ezwaki temps mpona konome ekoremplace mutu mosusu idps viva ntango kamera yawa bamosusu bakomi o place yango lokula kamera ye soki akozala premier ministre te bakotie ye place wana me ngai nakosepela ndenge toyaka kokabola information ndenge toyaka kopesa na information oyo ayoki mabe ntango tozoya tozokabola lobi ndenge tobundi na nkombo ya Gilbert Kankondi alingi ekima ngai bon bamosusu mpe batémoine eza bongo te pour cela toyaka awa ntango toyebisaka bato te yaka na idps ezali machine ya politique bato bamonaka nete tokosana puisque na idps Janine Mabunda aloba boyi alela alobaki comment tokosala réunion na 1h du matin na 6h batata oyo batelemaka na bakwe wana ale basi bapanzi sawa eske bazwaka ngo wapi c'est-à-dire biso tozali bakolo politique ntango yo obeti biloko na 1h biso mpe toye na makasi ya matembele tozopepa likolo tozoyoka nyonso yokanisi toyoki te na 6h tobeti yango nde mona Janine Mabunda alela yango na minute oyo topesaka information kuna mobulu ezali ngwasuma nini ifo bakweyisa mobeku oyo esimbi Kabila mpo bakanga ye te nde eloko na minute oyo ezali koleka ifo babuka mobeko wana mpo ndeko Kabila akende mpe kondima na justice yango oyoki bato na ye balembi te balobi ifo mpe mboso asala nini akende me totali nyonso wana bazosakana na zelo mboso akokende te lokula basepeli kokende ya Jean-Marc Kabunda biso moko tocomprendre Jean-Marc akei oyo biso tolobaki Jean-Marc akende te puisque azali su ya mokonzi ya mboka me tomoni Jean-Marc ye moko alobi na démissionné akei sikoyo basepeli ezali politique ifo koyeba politique etambolaka na butu Jean-Marc akei sikoyo bokomi kobouge mboso me boyebake mboso azali Jean-Marc te mboso azali mboso mpe azamuyaka de pere de alobi ndenge Lwamba Benoît asala aloba kwa Ashik maître kwa Ashik nga mpe na kotia trace mutu ntango bazoloba mboso birodage eza lukula ngai na sina koli ifo naluka souvenir nini nakotika nde eloko mboso azosalaka nde tata mokonzi ya ekolo azoloba bango bamoni yango mabe balobi boso oyo ye asalaka ndenge Félix ayebisaka ye idps viva na ka wana bazosepela te c'est pour cela totelemeni mobeku wana mpo bato oyo soki kaka Kabila limwe na mboka oyo tokomona ata moto ya FCC moko te tondimaki te ke impere ekolimwa lelo impere elimwe afidele mpe elimwe soki ke Kabila bakangi ye swat babengani ye swat akimi bokomona bato ya FCC abue bokomona ata moko te idps viva c'est pasteur ali mwana lusa alingi natikila Bitakwira na parlement mboso lobi Fati aleli soki mabunda nga mpe sengeli nabeta bor moko oyoka ngo awa IDPS vivo Fatime bomba mukwa selema we tobandika na ordonnance oyo ebomi mboka esalami lobi na 13h donc balanse yango bato ya FCC nayebi chose na miniti opanzi ekomi pasi Kagame alobi mama na masolo tosala na Congo ekei nango pa Fati
siko awa batie moto ya UDPS siko bokosuka wapi lobi kaka wana président zwi avion na Kenya ntango akomi na Kenya lelo masola badara te sonye États-Unis aza wana représentant na ye France aza wana Fatina asali mobimba asali succès ya nyama betela ye maboko makasi Kagame aleli alobi afale muto akota awa te neti akoti awa kopi tobete na Kabila bakokanga biso andezo lelo nde makambo eza kuna yango wana tolobi yango yoki bandeko ebele na este baleli bakomi osala déclaration bitumba oyo eumeli na minute o place wana chef de l'état azali ozwa solution tolobi dialogue kuna eza makambo eza kuna kaka matu soko boyi kotika Congo okozwa matu yango moni kuna Fatia zwi succès bakomprendre bitumba ya este esili na diplomatie maka ake na haut niveau ake le corbeau et le renard ndenge amemaki Kabila ndenge amemi bamindele ndenge amemi siko oyo muta Kagame bamindele amemi bango le corbeau et le renard omonaki senani ko ede nde bamindele foyeba mosala akosala na koti ya Congo pendant mitango bapesi identité te congolais bapesi nde passeport diplomatique bapesi ambassadeur ya jeunesse ya Congo mpona pe akotambola Congo mobimba akoyebisa bainvestir boye makambo bozoka na Congo bazokoyebisa bino eza lukuta makasi ye mutu alobi ngai te mutu alobi yango ebimi na monoko vandom alobi biloko na kokende chef de l'état yango wana osola na bainvestir nyonso baya na Congo mpe ntango asilisi alobi nakomema baacteur nyonso oyo oyebi na bajoueur nyonso bastar baya na Congo koloba ka ya vandom eke nango mosika te ebondi mbuma makasi eloko ya liboso ekekamusa biso eloko moko ezosalama na Congo eske kombate boyebi yango boyebi yango te nazoloba wenge epandanaka kala investir moko aye États-Unis aye nde mpona koproduire miziki ya wenge ntango azwi bango nyonso asangisa bango yoyebela eza sini du temps ba wana ekeningisa mboka le 21 awa bazobanda siko répétition donc wenge epanzana balider nyonso ya kozwa bango asangisi bango azongisi wenge ndenge ezalaka 4x4 na ntango ya kala bazobeta concert bakobandango le 30 juin bakobeta de concert producteur wana oyo azosala le 21 nde bazotia bango sikoyo na salle bazalaki ya Belgique bazalaki wana mpona masolo ya Congo